déjà nazosalela babrosse misato mpona kobenda suki nanga na gel. Brosse ya liboso eza brosse à dents, nazoutilize yango mingimingi mpona suki ya liboso wana ya mike ezalaka mikuse mpona benda yango bien. Brosse ya mibale eza brosse moko eza mwa makasi, mais eza mpona kopenie suki te, eza juste mpona kobenda suki, donc mpona kobrose suki po ebima propre. Oyo brosse ya misato eza lokola chocolat boye, eza mwa mokie koleka oyo mosusu, mais eza pete makasi koleka wana. Okoki mpe kosalela gel nyonso oyo olingi, nga na preferaka oyo, mais soki oza na gel mosusu utilize yango. Secret mpona kolalisa suki bien ezodépendre na bagel mingi te, mais secret nango na kolakisa bino après ndenge nini nazosalaka suki elala liboso mpona longtemps. Suki na ye esali boye parce que nauti kofongola ye ba twist, nasali boye po efacilite nga tâche ntango na kosala ye modèle bino moko bomona. Mpona kobanda nanu na kotia mai na brosse nanga oyo. Avant kotia gel natiaka nanu mai na brosse parce que sinon gel ekotika bapembe na suki. Soki olingi mpe gel ekanga bien, il faut que obakisa mai na gel. Secret kolalisa suki afro liboso eza kaka kosalela gel te, mais eza surtout kokanga kitambala na motu après kopakola gel. Soki opakoli gel bongo ekozala mieux kolata kitambala ndenge nazolatisa mwana boye pour na 15 à 20 minutes le temps kosala maquillage na yo. Après soki olongoli okosentir que suki ekobenda na bien pe okowumela na suki ekobenda boye pendant awa tozobanda style na biso ya montagne. Oza vraiment na posa ba épingle ebele, sinon kosala style oyo ekozala impossible sans ba épingle. En plus, il faut kaka kogarde kitambala wana na liboso. Soki olongoli yango ba mouvement tozosala ezorisque kobebisa suki na liboso. Nakanisi bo remarquer que na peigne suki te, nasalaki ye ba twist lobi na pokwa parce que tant ozolongola ba twist ekosala ba section yango moko ne bozomona. Alors na garder yango na ba section wana parce que yango nde mutu na ko utiliser ya kosala modèle oyo mil moko botala. Nazo utiliser mélange nanga ya beurre de karité na huile d'olive juste pour etia ngeli na suki emonisa pe propre. Nakopakola nanu huile wana mélange oyo na suki, après na brosser section wana on nazosalela juste kaka na section wana, après nde na gumbi, après na tie épingle nanga po evanda. Ezoki pe penza te place okobandela style oyo kokobanda na katikati na liboso to na sima, surtout soki osali déjà ba section na yo boye euti na ba twist ekozala plus facile. Mais soki eza déjà ya kopeigne eza nanu na ba section te, wana nde fo banda liboso soit na sima, okoki kobanda jamais na katikati soki eza ya kopeigne.